Rendez-vous. 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 Les 16 pour accueillir notre président Félix Antoine Tshisekedi Boya Ebele. Ça c'est la bino. Rendez-vous. Ici c'est les amis de Ici c'est les amis de Bala mokibaza kolanda yo. Papa ça concerne ba combattant ba ba bisa koya ya Baba, combattant azali lisusu te. Biso te ba combattant. Biso te banda combat na 2011. Biso te maya moto. To sika na ngona ba fati to sika na babo. Biso te to banda biso te ba combattant. Oya ba eso wana. To ebe sika ba uta te. Ba uta. Ba bugesh. Ba ko se retrouver na Bwende. Oya komeka. Abo se retrouver na Boga na Bambo. Abo se retrouver. Fati beto. On jouera un gambé dans la comatité. Mais quand même vérité que maman ayaki parce que je me souviens quelque chose. Quand on t'a dit Nengwana aya la périmètre non. Parce que maman je pense qu'il va tout payer bien. Et puis nous devons le que yemoko ayaki kubana koloba. Et puis tant maman la technique qui est il fait des vidéos. C'est maman va influencer na batu moko ba lobby si ndo ça peut maman loba pas graver va émuler certaines personnes tant comme batu. Ce n'est pas bien à Congo, ce n'est pas bien. Et les gens, vite à condamner. Ils ne même pas image. À mon témoignage à victime. À Beta Kingaï, au moment directement de l'endémie. Merci de voir la vérité. Je pense qu'il est comme on a dans l'examen. Yosa, maman, osa journaliste. Mais je sais que ceux qui sont là, maman et l'autre monde de l'année, quand on va bêter, n'a rien à condamner. On connaît le tribalisme. Bon, pas les comme maman, on doit à Paris. Madame, écoutez, on va aller l'histoire de 5 minutes, on va la faire. Madame, vous me maman. Ah, likamboni ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela mekana koyebisa bana mboka ya Congo bameka koyeba likambo ekomeli yo lelo na matonge a toza na matonge na chaussée de Wavre tomoni mama na biso akolela toyebi te likambo nini eyeli yo mama papa toza na gizer na lobi nga na bana na Alsace Lorraine kuna mpona kende na kosomba mapa na GB il faut kendela kuna okota na fortune nayebaki teke bazosala bamarshe na bango ndenge nakei na gizer nalingi nakende bona moni bukecho apesi mokongo boye alobi taliba ye wana taliba nayoka taliba ye wana papa namonika bato bakoyelinga soki 20 babangi kobeta na mibali na basi namoni mwana mobali moko oyo azofinga oyo abanda kolobake boya kosala marshe mwana mobali moko aza na mino eloko na mwana mobali moko aza na mino aza na defo na mwana mobali moko ya pembe azalaka soki na groupe ya babuketi na peuple mokonzi wana aza pembe lokola beti boye alobaka nde namoni bango bazobeta na bana basi pukupuku sapato ezalaki suna makolo te ngai natuni bakasani munu baboboma ye munu baboboma ye munu baboboma nde tozolokota papie elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata de produits cosmétiques pour la pommade, la pommétiste, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages, on s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris.
n'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera en votre service. Kaloubi, le full boss, l'homme qui joue au Monopoly avec le vrai billet, le dragon de la monnaie. Chef d'entreprise, Papi Kaloubi, full boss. Non, rappelez Batoutou, toujours c'est l'album formidable de eux ensemble. Et j'ai espéré dans la chanson Oyo Rasona Yembeli pour la Papi Kaloubi full boss. Si, vous allez décider. Yokanzambe, Nanalela Libala, Tiliwa, Topo Kapana Tanzambe. Bongola meso, mwene. Fongola misu omona, pe fongola matoi, oyoka, sango ya mituel misunga, oyo, eyelibino, bakongole nyoso, oyo, bobela kabamaladi ya ndenge na ndenge, oyo bozali pe, na makoki ya kozwa soin de santé te, ezala awa, na mboka na biso, tope na libanda ya mboka na biso. Pona yango, esengeli koyeba kaka ke, na $5 na yo ya pamba, oyo, okobanda kofuta chaque fin ya mois, okobanda kozwa soin de santé awa na mboka na biso, même na libanda ya mboka na biso, soki maladi na yo esengi bongo. Pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi. Ya kosamba petembe ezali te, bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka. Tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa, bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud, mboka ya Mandela, précisément na Johannesburg, wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga. Bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud, tope ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga. Bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto, donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono. Boyoka bino moko ndenge mama alobi. Bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi. Ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien. Bomoni mwa elongi na bongi muke kutu batu babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso. Soki ovali bana ya mboka, soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade, komi tungisama na yo te, benga kaka mutualité misunga na numero oyo. Ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto, ye akozwa ba soin de santé à l'aisement, calmement, sereinement. Po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te, kobanga na yo te, komitungisa te, luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution. Lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Continuer sujet autour de l'appel lobby va manifester les sous-sous. Merci papa, au revoir. Merci la participation. Merci, c'est gentil. Merci Damino Tubolandi Bisso, Tokomina Souka. Merci beaucoup. Jado Biango, et maman Clarisse, Pepe Kibala, ma grande famille Diasuka et ma belle famille aussi, Mbelenga, papa Jean-Marie Diasuka, papa Adolphe Nzole, tantine Marceline. Merci beaucoup na papa, na exaucé, merci. Merci na Banabela, na Liège, Kuna, merci à pour Firenze, Boza tellement belé, merci président Hans Luzolo, merci Ariane, Aria Chulema, merci Nabino Nyonso.
Merci Patrick Lokolo, Elvin, bah oui, bientôt Libala, donc merci à vous. Merci na Maman Véro Sako, merci Tokum vraiment la Souka. Merci na bandeko nyonso bolandi biso, merci na bandeko oyo ba combattant, ba résistant. Merci na bino, donc lutte to ko senga kaka keno eza la lutte moko oyo ezoza logique hein, eza la tene tozo mona ya ko patmusu balo babeti mutu pe babisu babeti te, donc toza biso nyonso bana ekolo moko ozala muswahili ozala muluba ozala nani biso tu bana Congo, donc so tokobunda yango pena na bokebi na maele nyonso boke chua yambo. Merci beaucoup mon père, merci na bandeko tout pasteur Placide Jésus, merci beaucoup, c'est la première fois na zoyo quand même au Pacifique temps et l'équipe est tellement bien. Junior Dikando, merci à vous, merci à Fernando Mbaya, Maman Bijou Thomas, merci na bandeko tous vos équipes branchés, Moria Kabela, merci na Binope, merci à Tresimbele na pro la même magique, les cerveaux menteurs, les papas des Preston et des Promédies, ba Promédie ba tombo qui donc quand maman travaille ba mon arane ta kata, donc comprenez kozana ba nezalaka bongo ba bonne tu elengi ya Congo. Merci ba tout vous ko soutenir président Fachi, président Félix balobi Fachi béton, merci na Binope, merci na ba participation na Bino, donc biso to za rapport te to rencontre te to na ka pona ko solo là et tant que ba congolais et tant que ba na mboka tokowelela kanini na bitumba te ya kobunda te ya kobeta te, mais na lisolo et tant que média boye tokoya tokosolango comme d'habitude to fan de la yango. En tout cas bon ça sera toujours prêt tokozana pona ko solana bino. Merci beaucoup on de kota siko sali hein moniane, merci na Anile pena ya zalaki wana Elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tresimbelenga bro Tresimbelenga bro kata